na kadaka bana bitike naza na orphelinat nanga na Masina. Voilà. Merci. Il est le pesa sans maman, pesa bon bon commerce. Bambon ngo ba tournaka. Bazong ça rappelle bénéfice na fondation bio salarande. Ti bazong ça na peska mikolo, na pesa hier. Voilà. Événement et salameka hier. Donc pesi bango ka bambon. Ma maman veuve, naza na plus de 200 mamans. Voilà. Na epse bango ke soki nzambe asunginga il faut beaucoup maoteka pour kofanda pe boye mona na orphelinat ka ke boye bolé bokei eza sinate parce que bazana bakoko na bango pe ndo mona nazwaki ba o bateka ba fufu na pesi bango basaki ya fufu ba o bateka masango basaki masango bateka makala na pesi o bateka pe be pis ba mapa na pesi bango ba mbongo voilà pour ba continuer commerce na bango. Maman Yansine Bilele na fondation Yansine Bilele. Ozana bana combien ozo ko héberger? La fondation Yansine Bilele nazana bana 30 bana. OK. 20 filles, 10 garçons. Voilà. Nazana ba maman veuve, 200 maman, 200 maman. Oui. 200 maman veuve ona kadraka. Na uta écoute kopé ça 100 maman veuve bambonga commerce. Oh, tozo sala ezape keto aussi ça kishegi na mboka na biso Congo. Elo mingi pe o na kosenga na obeta penza sete na bakonzi na biso ya mboka bataille la biso likambo yo ba soutenir penza fondation na biso. Voilà. Parce que oh tozo sala tozo silsa ba shegi na mboka Congo ya Yansine Bilele, maman motema malamu. Fondation Yansine Bilele, zosunga. Sunga kabo fele babola ba mama ba veve. Oh Bilele, zosunga. C'est de longueur master voice, yokana koyemba. Kopota motema malamu isado ya nzambe. Kosunga peko kaba epesa mela moto. Ko pesa message. Ba feti yango ba mama ba papa ba na poto. Pour na bana na biso ya ba Noël le 25 mais bana bitike bazana mutute oyo akoyi ko sunga bango po bango pe ba fete yango na sengi na batu nyonso bazolandanga na $1 na bino ba mama na Kenya partout dans le monde na poto ba les amis de fondation ba mama Chine na $1 na bino e ko sunga biso na fondation Yansine poto sombela bana na biso milamba bango pe ba sepela na Noël nde bana nyonso basepelaka en tout cas penza oyo nyonso nzamba ko toucher motema na ye boya to sunga bana bitike boya ba papa ba mama boya monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo. Merci beaucoup, vous suivez votre chaîne que vous aimez beaucoup, Congo Température TV, avec notre nouvelle émission Femmes Fortes. Avec votre humble serviteur héritier Iboula Mouya Kanabangonyo, soyez au présent. Je dis merci beaucoup à maman Rosette la fleur d'Ambour. Merci beaucoup vraiment maman. Merci beaucoup à maman Émilie Mayala. Donc émission mingi mingi. Émission mingi mingi to no yambela binoka ba maman ba femme forte, ba femme obo sala mama malamu. Ba femme obo sala mama malamu na mboka na biso Congo. Ba femme obo sala ba marambu ozo sala teno. Ba jeune bakende liboso ba femme o bazo contribuer na œuvre mokonzi mboka. Là directement je dis merci beaucoup Nadali Iboula maman mokonzi. Pourquoi pas à le tout puissant champion Wadol depuis La Rochelle. Merci beaucoup à Trisha motomètre Bebazi Beba Tchafouin au Monengo Sandra Wangata maman na petit bon junior. Aujourd'hui moi héritier Iboula par rapport il y a émission Nangai Femme Forte, je reçois pour vous madame Oalo Barabien bate belé baébie partout dans le monde entier. Il va bien être maman sociale, maman Yansine Bilele. On a appelé ça Malamoro Mbote que je dis bonjour maman Yansine. Oui, bonjour. Bonne santé. Oui, santé bien, très bien. Santé matitoko. Toko. Yo mesana mingi Kenya mais le zana Kinshasa, ozana kata mabela banka
Donc bato bazolanda yo partout dans le monde entier au juger vraiment Congo ndeni par rapport à mikolo sali na Kenya. Bon, Congo ça va, oza mboka na ngati. Oza mboka ya bakoko quoi, ils bien, ils ont très bien. OK. Ils ont très bien, bato bazolanda maman sociale, maman Yancine Bilele partout dans le monde entier. Bato balimba yeba maman Yancine Bilele asala kanini. To azanani. Merci beaucoup pour la question. Maman Yancine Bilele azaka comme maman nyonso. Voilà. Comme mwana, maman leki, yaya leki, maman nyonso. Voilà. C'est ça. C'est ça, ça le la maman nyonso donc maman Yancine Bilele osala nini? Ba activité nini o maman Yancine Bilele asala ka par rapport à émission na biso femme forte. Faut battre ba force ya maman Yancine Bilele ezala nini asala nini? Merci beaucoup pour la question. Maman Yancine est fondatrice de la fondation Yancine Bilele. Voilà. Na Congo, naza maman o na cadre ka maman veuve na mboka na biso awa. Naza pe maman o na cadre ka bana bitike, naza na orphelinat nanga na Masina. Voilà. Merci. Maman Yancine Bilele akambaka bana betike fondation Zwami na Masina otozo sola na tozo beta mama solo ya koyeba. Maman Yancine Bilele idée nini pusaka yo osala fondation Yancine Bilele. Merci beaucoup. Eza idée teza vision on nazwaka na bomona na âge ya 5 ans na nazokola nazoyebisa ba parents na nganoso na koli na osala orphelinat na kosunga ba mama veuve. Ndomoni nzamba lobi o nyonso tolukaka pe yango wana akokisaka. Lelo ezalaki lokwa rêve mais lelo comme réalité fondation ezawana ba mama veuve pe bazawana. Voilà fondation ezawana ba mama veuve pe bazawana mais kotala yo grande dame lokola yo mwasi ya pembe boya fandiawa. Yana ba film musuku pe ba boya pe ko sala ba idée oyo zanango mais ba mipesa na bango ko kababa mbongo ko pesa ba musicien ba nene tout ba yemba ka bango mais en soi ba sungaka na bango te mais ce que yo eloko ni etindeke parce que vous trop jeune mais oui to lo ba yango vérité vous trop jeune ba nini malgré vous moi ça libala vous responsable na makamno tout tu as aussi des enfants mais comme mona oboyo vous trop jeune mais au mikoti na ba fondation oh misala oyo zara mingi ba mama mikolo ba basala mais yo mikoti ici vraiment yango na tiko biso ke eza vision omoni eza iloko nzamba achakati nanga parce que eza naza mama mukolo makasi tembe eza ba jeune fille ko anga au préféré asomba kabelo pata na mutu asomba champagne amela asomba gin menga tant que eza iloko nzamba achakati nanga ya kosunga ba orphelin eza eloko epesa meli mutu nyonso tout mais ya on a bi que eza eloko nzamba achakati nanga voilà ya kosunga na kokate komona mutu aza na pasi na leka na kokate okoka komona mutu aza na pasi qui oleka été mais faut sunga ekaka maintenant toyeba maman Yancine Bilele na fondation Yancine Bilele ozana bana combien ozo ko héberger la fondation Yancine Bilele nazana bana 30 bana. OK. 20 filles, 10 garçons. Voilà. Nazana ba maman veuve, 200 maman. 200 maman. Oui. 200 maman veuve on a kadraka. Na uta écoute kopé ça 100 maman veuve bambonga commerce. OK. Ba image pesa. Voilà. Na uta pesa 100 maman bambonga commerce pour ba banda commerce. OK. Mais na habité kopé ça 100 maman mbongo. Ya banda commerce et puis ko boko la 30 bana. Na habité ozana ba soutien ya gouvernement ou bien ezanine. Bon, naza ba soutien te. Soutien no aliboso c'est Jésus-Christ. Amen. Soutien yami baleza mobali nanga o a soutenir vision nanga. Voilà. Ya ko sungana. Aza ministre. Un ministre te. Oh, un ministre te. Un ministre te. Ah. Na moi commerce nanga muke na salarié ba boutique ba bénéfice on a zo kando moni nazo sunga bana nangai ba lia na ba mama wana. Mais l'état na biso penza et meka un peu côté la biso parce que pas ces amas na Congo oui toyebi mais ceux qui peut lelo même maman Denise voilà yebi ki Hollanda émission maman Denise première dame voilà ceux qui a baya ko soutenir fondation na biso vraiment et kozala
bien. Voilà, merci beaucoup pour soutenir Fondation na biso kozala bien. Merci qu'on a battu bazo landa biso Maman Yancine Bilele, femme forte. L'émission na biso plutôt émission na biso rubrique nango comme nango femme forte. Kota la force aux anango na souci aux anango. Est-ce que à part non lobby gouvernement ba otchabino maboko te ma na ndenge ya sou na ndenge ya se est-ce que moi ba aide ou ta par-ci par là ezala rappel bon ba aide na ko ba penza ezala penza te. Voilà. Ils ont appelé ça pendant que soutenir moi mingi za mobile na quand na auto na ba commerce na sala moi bénéfice au kangisi pour eza eloko déjà que eza lokwa alliance on a ça nzambe voilà eza passe na bisengo na koko tsika bana na te bala nzala quand de bana na pe ba mila moiti de bana na pe balia parce que bana wana lobby na bango to yebite nga bana akutu na zo ba penda bana na nga na ebindi na zabu na zalo na 33 bana na tana mutuna 33 bana voilà parce que yanga mo 3 plus bon ba 30 na taka 33 bana pour auto sala eza peketo aussi ça kishegi na mboka na biso voilà et là mingi pe auto na kosenga na obeta penza sete na bakonzi na biso ya mboka bataille la biso likambo ba soutenir penza fondation na biso voilà parce que tozo sala tozo silsa ba shegi na mboka Congo ya kozwa déjà 30 bana 200 maman c'est pas facile voilà eza facilité mais si ça peut kuluna oui aussi ça peut kuluna c'est pas facile voilà on tozo senga kana mikonzi ya mboka ba député ba gouverneur ba président na biso mama Denise ba mama nyonso na ba mama pe ya poto o nyonso kaka abengami mama OK pour soutenir fondation Yancine en tout cas pour soutenir fondation na biso vraiment et kozala bien voilà neti botozo bientôt Noël OK oui ba mama nyonso ba fêtera na bana le 25 voilà mutu nyonso abiki non le 25 boy fona so moi et la mana ke moi zandu na sombela moi nanga moi robe moi sandal bana ya bitiki voilà bazana papa te bazana mama te ba ko fete ndenge nini OK yango moni nazo senga na aide nazo senga lisungi biso na ofelina Yancine Bilele to ko fete le 20 décembre OK bana na biso bazana ba sandal te bazana eloko te yango na lancer pena message na ba maman nyonso partout dans le monde ba maman poto Bruxelles partout na $1 na bino ekosunga fondation na biso poto so mata moi robe moi sandal moi ba cadeau pour na bana na biso ba fêter le 20 décembre voilà et kozala penza bien numéro na biso pe yangwana voilà maman Yancine Bilele bato bazolanda yo fondation ezwami wapi merci oui fondation na biso eza na Masina na Pascal quartier D voilà soko komika na Pascal wana na quartier D otuni avenue Chaba voilà 31 barola kisao eza nango musika te place wana oluwaka place obana bazwami te place wana na luate moni nzamba ba orphelin asali ngamwa grâce ya muke na zaki na mona ko fute lelo boza ba bengani lobi boy ndo moni mo bambonga mike kaka OK nazaki na ngona mobile nanga asoutenir nga na vision nanga banda bomondo mon to sombaki moi a place wana nde Chabana. Voilà, donc bosombati. Nzamba zwa lokumu. En tout cas, bato bazolanda yo, en tout cas, yo vraiment au boyi na yo ki so manda ko bakena tonga. Na chata ba locataire mais au tché orphelin. Merci ko na bato bolanda parce que au moni na maramba ba fondation oyo maman Yancine. Moi poto pe kota. Batalokuta bakota trop. Batalokuta na biso vérité bakota trop to yambara bon na be mission ka boyi. O mutu muso représenter mwana. Que basa lebo basa ba PCP mbongo mais asali mwana na loko. Tem so pe mwana na 100. Ya ke na fama bana na pe bon 50. Azuma ba kaye mo bani na pesa kosi akenayi. Mais siko yo tellement bat ba Orlando ko lobanini sur ce. Oui, na bato oba osala bon en tout cas eza mabe batika. Eza mabe makasi batika. Yo moni lelo makama ekomi po mutu ta sungo akomnega ko banga mona
la fondation mingi et comment on il y a le kuta la fondation mingi et comment que fondation ka il y a sac à main voilà mais wa biso yanga maman sociale voilà fondation Yansine sobo komika na Pascal quartier D avenue Chaba voilà boya bomona bana soki pe bolingi to fêter na bino ensemble voilà porte eza prelele boye les 20 to fêter na bino voilà na bateau nyonso ba Hollande biso donc le 20 décembre oyo ba orphelin bano bazanga ba parents ba mama o bazara suna mibalité bato oyo ko seka to ko sepela ekima bango mais siko yo muto fani na ndako to yo muto olandanga na poto soki ki obi contribuer otinda ta quelque chose pour na bana wana pour ba fêter le 20 décembre muto za motema mawa mama Yansine apesi adresse Chaba Masina quartier D donc so koti na Bekatef wana okei avenue babenga Kulumba nzelo basale bimati bakota aéroport kuna donc otunika avenue Chaba direction na ba olakisa place fondation Yansine Bilele Zwami et puis asomba ya kosomba a Chabana so yo muto zolandanga peut-être obosana pe ba parents na yo okola no na poto sala geste pour na bana o pa mama Yansine Bilele obengi na ba numéro o ezawana tokopesa numéro mama Yansine Bilele osola na ye contribution na ekokoma mama Yansine bato basolanda yo siko bana wana ningi bafandaka na masina kuna osala bana nyonso zo bango na masina tozo bana ba différents communes te bana misusu na lokota bango na nzela o na nzela ka boy tozwaka pe bana misusu na nzela to lokoti tozio to ke na commune parce que na commune ba pesa biso document mo eza te ke lobby mutu mo ke abima o mwana ngate misusu pe bana misusu tozwa bango na commune ba kotikela biso pe bana OK eza peneti lokwa yo okoleka na nzela omoni mwana mobe afandia yo ofandaka pote nazabu na papa na mama naza na fazer po mingi pe onazana bango pe baza ba fazer nyonso na sangisa misusu pe ba pasteur n'église ba ko tekela biso bango ke bakangie neti ndoki babwaki ye tema biso eza ofelina to yambana biso ka bana nyonso to zuye to cadre ya teke nde na obokola bana na 30 ka kulia na bango la te bakenda classe batangaka voilà na kati ya ofelina na biso toza pe na babilo to laksa bana toza na ba toza ezali ba formation peze ya koyokola pe mutu kezali oui ezali auto école eza voilà coupe couture eza makambo pena ebele eza pe na kati o tozokola sa bana eza teteka ke na zozo bana bafandaka baliaka te parce que lobby ya bana wana ebite moni lobby ya bana wana o nazoboko na ebite emsu lobby na bango bana na emsu lobby akoza pe mukonzi akoza nani mutebi lobby ya bana wana eza toujours nzambe donc eza vision nazwa na bomwana netinga batusu bazwaka mbongo bagena opesa na église menga na bisa nzambe dim nanga offrande nanga eza ona obokola bana bitiki ya moto osenga pena lisungi na ebike ba mama poto partout bozolanda biso boboka bilamba babiloko mais biso na fondation Yansine toza na posa biloko wana mwa koli ata bilamba bokangisi botsindeli biso e sala penza bien nzamba mbongo ata mbongo te ata bilamba kaka bokangisi mwa koli ba mapapa bana ba chaussée ba nyonso toza nango penza posa bosenga po ekosunga kaka bana na biso botala kanga naza jeune fille wa bino na sempe na ba jeune fille nyonso ya poto ba mama ba papa en tout cas mutu nyonso wa kotala penza émission o nzamba ba veuve na ba orphelin na ebike asimbi déjà mitema na bango bana le 20 to fêter penza bien pe bana biso ba oseka ba osepela na ebike ba olata ba olia mwa soso voilà moi vitalo ba omela ba mama bokanga mitema te bo soutenir fondation Yansine na $1 na bino eko sunga biso vraiment dans mutu na poto so ache $1
Donc mutu na pota ko chapeta $5 ko chata $10. Eza problème ité ezaka nyonso tozo luka contribuer kaka voilà moi elamba ya moi sandal moi soso voilà. Est-ce que déjà est arrivé là yo nongo boko la bana ça fait déjà combien de temps nongo boko la bana ne sali ba temps combien une année kotito 2 ans eza kutu muke na combien ba 4 ans yango banda na bandi na bandi ko boko la kutu bana non kutu na boti no bana nga mon côté. Ah bon? Oui, na bandi da ko boko la bana nga o na Ophelina non kutu na boti te. Voilà. Ti lelo ba 4 ans déjà yango. Donc 4 ans yo en tout cas félicitations parce que ça dana. Voilà, vous avez une place au bana bientôt peut-être que 5 ans déjà parce que toko ta 2021 bientôt toko que déjà 5 ans. OK, merci beaucoup. Est-ce que déjà est arrivé là yo tu moi na moko boye ozo bokola parent na moko monani alobi que non moi na ngai boye na boye pesanga moi déjà arrivé là oui et c'est comme la pseudo na Ophelina et c'est comme moi na mobo to lokota kai to zué kana nzela to zué poto ke na commune to ke na commune ba pesa biso document moi na to zo ke na ba 5 ans era commune na 7 ans ne ba parent na bango ba ko monana ote moi na nga to tsika pas no kosko no ko na mutakanga mpona ngone ndoki abengani ye nde ba ki ko zoye bon na sala pe ezaki pena problème te na zoeka mwana bango na pesaki bango. OK. Dans zong seli bango bana. C'est qu'on a ba citation bongo moi natanga awumeli pano parana monani bakangaka ndoki. Est-ce que ndenge bana musupe bozwaka na Ophelina pour le comment faut yebeta dama mutu. Ah Congo comme bongo état dama mutu. Msupo yamba batnanda on ebiso to ele na cité du fleuve pour na koyamba oboy. Msupo ko tsa biso na ndako faut yebeta dama na biso. Et comme bon est-ce que déjà bana obozwaka et un pasteur à côté pour nous reprendre parce que quand on a besoin ndoki vraiment à côté na kata Ophelina a babysitter bana mususu. Merci beaucoup pour la question. Mbena mokila lelo so landika makama kindoki osunga te. Pour le prophète a dit que maman na ndoki ndoki te. Voilà. Tant que déjà nzambe acha eloko mo kati nanga oui naza na pasteur wa landaka bana po toza pe na ba prière na biso chaque jeudi toza na jeune na bana bombe soka to bito chape makampa kindoki on pe mingi to sunga batu te na mokilo. OK. Moni parce que nzambe mutayebaka motema mutu. Voilà. Nga toujours quand nzambe acha déjà eloko kati nanga nayebi ke nzamba ponela nga déjà ke bana oya malamu na nzela nanga. Voilà. C'est ça. Voilà, merci beaucoup. Tu as chité vraiment l'émission de à Mokola, le femme forte. Maman Yassine Bilé le pesa sans maman, pesa bon bon commerce. Bambon on va tourner. Bazong ça rappelle bénéfice na fondation bio salarandé. C'est bazong ça. Na peska mikolo, na pesa hier. Voilà. Événement et salameka hier. Donc pesi bango ka bambon. Maman veuve, na plus de 200 mamans. Voilà. Na pesa bango ke soki nzambe asunginga il faut beaucoup maoteka pour kofanda pe boyemo na Ophelina ka ke boye bolé bokei eza sinate parce que bazana bakoko na bango pe ndo moni nazwaki ba o bateka ba fufu na pesi bango basaki ya fufu ba o bateka masango basaki masango bateka makala na pesi o bateka pe be pis ba mapa na pesi bango ba mbongo voilà pour continuer commerce na bango ba image ça ba otala pe. Merci beaucoup ba image ça siko na bato bazwa mindeti ba bandal ba ngirengire ba bumbu ba kaluka mso bana musubi ba otringale ka boye bana muto mema bango na masina te vision ya fondation etikali kaka na changu ou bien soki nzamba pesi suba moyen okobakisa soso parce que yana bato musuba msuba fondation eto monara awa ne bazwa bureau batika la wana place baboko la bana te ba te mais yo to pesa adresse mais siko eko kitaka petit ba côté boye bien ndengeni. Oui, on pesa projet nanga. OK. Eko koma pe na comme ça pe na bandal na ngingi na bumbu ndeka nzamba azo memela makambo. Voilà. C'est ça. Na que lobi pe koma boye comme na kisensu et comme partout parce que fondation Yansine ezano international. Naza nango pe na Kenya. OK. Le deuxième. OK. Eza international. C'est que jung soupe na kosa nango pe na Goma. OK. Parce que na kenda déjà ko ke ba Goma ba Est ba Tanzanie pour na ça ba don ba action nanga. Donc ça là ba action kenda na ba province ko ke ko sunga. O comment ti Goma? Na kende Goma ko tala ba mama o ba
kufela mibali pe na sungaki na okende Tanzanie na okende na Uganda voilà na kenda dans yo za ba frontière te que nous za congolaise tsiki no na Congo ka awa mezo ko tati ba Uganda oke sala badon en tout cas nzamba pambolo mama Yancine Bilele amen ozavo ma femme forte amen ya moni que nzamba pousser que tu amato yambayo to komi vraiment na sous émission na biso parce que les gens disent que les bonnes choses ne dirent jamais bato nyonso bana poser ko contacter mama Yancine Bilele numéro héritier ibule zana soko benye na opesa yo numéro na ye na opesa numéro mutu musute ya ye soko na pose osunga na opesa numéro na message non ni ya suko ko landa ko lancer plutôt na batu nyonso ba Hollande aux États-Unis na France na Belgique na Hollande dans partout dans le monde entier tina Kenya kuna batu ba Hollande yo message nini o tu ko lancer na ba nyonso ba Hollande par rapport à événement aux an le 20. Oui, merci beaucoup pour la question. Le message on a qu'on lancer la bâtonnière partout dans le monde. En tout cas, tout sunga bana bitiki. Tout sunga ba maman vive. Voilà. Parce que ba maman wana bandima te ke lobby mobile na bango akokufa batiki bango. Bana wana peut que bandima te ke lelo papa kozala te maman kozala te ba koma o ba komi. Voilà. Boya ba maman nyonso bazolanda ba papa boya Noël bana na biso ya fondation baliata mukwa soso et ezala bien vraiment na bi ke nzambe akopambola bino toza pe na page Facebook biso ya fondation eza fondation Yancine Bilele. OK. Merci beaucoup na sur message à Souka oh maman Yancine azali na opesa biso ya ngwana bité soki oza mona batu o ko dédicacer moi batu o balingaka yo o basungaka yo basutenaka yo na yoki geza na les amis de Yancine Bilele pe bazalaka batu baza tellement belé soki o boire attends moi quelques batu et ça rappelle moi bien yoki libanga ça la bien. Oui na on peut sambote na mon mari Angelos sambote be bala pembe na pesi mbote na ma maman chérie mama Ibangu na ndeko nanga mobali Jacques Wenga Jiri lumière de la presse Mbombo na pesi mbote na Kevin Wenga na Paris na pesi mbote suna ba les amis de fondation Yancine na ba maman ya Chine na pesi mbote na maman Chantal Mapuya na Londres na pesi mbote na maman Pauline na États-Unis ba mbote na bino yangwana na suki bon bata Kenya bosani bango na pesi mbote na bata Kenya nyoso bola nanga na bana nanga pe ya Kenya na ofenda nanga Kenya en tout cas bon manquer ma casse mais bientôt dans zonga. OK, merci beaucoup. C'était la maman sociale, maman Yancine Bilele, auteur koyamba. Femme forte. Bon, mais c'est une émission aux femmes fortes et ça la elenge mingi. To rezo basi o bazala femme de valeur. Ba o ba sala makamuke. Po mboka na biso bazo contribuer na makambo mokonza mboka za koloba. Boyo ti abino moko 200 maman. Na zumbongo na ye a divisé par 2. Apesi ba maman 100 mbonga commerce. Soyo muto fandi azo laisse 30 na bana na 33 enfants. Otobenga bana o bazanga place à refant les enfants sans abri. Ba orphelin na ba orpheline. O bazanga place à refant daté. Yo muto zo landanga. So ngo contribuer ata $1 no ya pamba. So boza 10 nanda kuma bo landa biso. Ne fils kata $10. Boche na komba mama Yancine to kopesa numéro. Pona kosunga bana wana les 20 balia moi soso balia moi loso balata moi sandal po biso soso na Afrique ezara lix monika muku soso to bukutaka wana bana ba bukuta o mona mama na voisin so biso koto to lamba matema mama na voisin so balamba soso abi mama na muku soso bo aoli anga zo bima ala bana na biso ke non biso kuna lelo to liaki soso to sepelisa pe bana oyo obozo mona na ba photo za koleka to sepelisa bango e kozala bien olo bagande ko les airs pesa muninga sourire bo pesa pe bana ona sourire e kozala bien mingi. Merci beaucoup na ba nyonso bazoki tan ko landa biso. Merci na maman Yancine Bilele na tan o pesi biso vraiment to yamba na mokola lelo. Je dis encore merci beaucoup na
Angelos Mobala Pembe Motemaya Maman Yassine Bilé le Autofaine Awa. J'ai dit merci à Maman Rosette et la Fleur d'Ambo. Pourquoi pas le tout puissant champion Wadol depuis La Rochelle, je te salue. Merci beaucoup na Adrisha Motomètre Bebazi Bebacha Foin Omona Yango. Ba acte ko sala yango yo. Donc j'ai dit merci beaucoup na Christian Massamba Sambale. Isaac Monganga papa na Benel Oezala lit na yo. Même Sifa Oezala lit na yo. To contribuer to pesa ba nos sourire et kozala bien mingi. Merci beaucoup na Hervé Bossitampen et Tolomo ya mobali veut dire vraiment et Kemba pe fanda na nenga mukete. Merci beaucoup na musée na sima caméra mobala mbu ya mwindwa na boro ezara ba benga ngoni. Donc j'ai dit merci pina chofana biso en tout cas la pesio ba mbote place aux amis. Donc Richie Pongo, donc je te salue là où tu es. Ndena lobaka souvent Tomonani Soti Nzambe Azondi Nanote. Play. Monatie botalelanga Congo température ya Maman Rosette la Fleur Nadambu Congo température eye na mopepa sika ya tobina e Congo température eye na mopepa sika ya tobina e Congo température